Bandeko na nga mbote na bino, naza na lisolo moko opesa bino, lisolo epesi nga pasi mpe mawa. Mais je demande à ndeko ya mwasi lisolo apesi nga ekoki mpe koarrive na bato oyo ntan mosusu okanaki kokanisaki c'est la bonne personne, nzoki eza la mauvaise. Donc courage ya ndeko mwasi apesi nga lisolo pendant tozosolola aza na mokumba, donc aza na grossesse ya ndeko mobali bakutanaki, ça fait environ 1 an et demi balinganaki. Ye mobali yango azali mutu ya uniforme, alataka uniforme, donc asalaka bavoyage. Ye mobali yango alobi aza chrétien et na service na ye ezalaka aswaniaka bato, donc basoldat oyo baswaniaka bato. Aza chrétien, alingaka makambo ya nzambe. Abi mona asalisi nga jeune nabandaki kosala nakomaki kosala ba jeune, tosalaki nga na une journée moko ya jeune, toliaki te pendant 2 jours. Mona 3e jour nakoki te, nayebisi nga nakoka te. Donc asalaka souvent ba jeune na ye soki aza na ba mission na ye, tokomaki kosambela ayembaka, tokoma matin midi soir prière koyemba. Mona natombaki amoureuse de cette personne. Nzoka ata mosusu mona azalaki na ye lu quelque temps après tozobima ensemble asinga azalaka célibataire, na esika azalaka na caserne wana pour l'instant moyen nakendaka te, donc tozomona nazozwelanga toujours appart hôtel pembeni ya caserne. Quelque temps après nayebisi nga naza na mokumba. Mona alobi donc ezali une personne différente. Alobi non nga nakoki kondima te, nga naza na famille na nga, naza na mosala na nga, okodétruire nga boye te. Alobi miyebisaki nga oza na eloko te, oza célibataire. D'ailleurs omema nga na caserne wana te mpo ezali personnel moyen nono te, yango mpesa ozwelaka nga appart hôtel pembeni. Oui, bah oui, c'est pour cette raison naza en couple boye na boye. Ezalaki une histoire parce que nga na mwasi nanga eza osimba te, yango nga na quand nasi retrouvaki na yo franchement oshambolaki nga mpe nalingaki yo, mais eza nango te mpo na tokende mosika. Baswani bandeko na nga quelque temps après fionga abengaka répondeur na répondeur. Donc alobi ça veut dire que ntango abota mwana na ye papa koreconnaître te parce que aza introuvable. Répondeur na barépondeur acontacter réseaux sociaux ne baza osolola, abloqué de partout. Abi mona j'ai tant pleuré, naleli que faire na situation. Azoloba soit alongola mokumba, mais mokumba s'est commis déjà tozoloba mais na ba 6e mois, donc c'est trop tard, c'est vraiment trop tard. Alobi que faire, nga nalingi nanga kobomba mwana oyo te. Azoloba kutu ta mosusu accidentellement nabima kaka makila na perdre kaka mwana dans un moyen naturel. Nayebisi ndeko ya mwasi retirer maloba olobi combien de femmes pleurent baza na mwana te, combien de femmes rêveraient bazala na mwana na libumu. Yo nzambe asali yo grâce, peut-être ezali voilà une histoire comme ça eméritaki peut-être esuka kaka bongo, mais nzambe ayebi que atie au moins mwana na akoide yo, oyebi te lobi mwana ngo akozala nani. Donc linga mwana ngo bosana nano parcours ya ye papa. Là oza na mokumba zala saine, zala bien, sûrement oza toujours na bato, moto azangaka mutu te. Soki oza na mutu ozomona ko s'accrocher pendant grossesse na yo, accroche-toi à ces gens-là. Soki oza pe na besoin aide, toza na poto etikaka mwasi te, surtout aza na mokumba. Dieu merci, alobi aza quand même na mosala na ye dans 2 mois akoarrêta yango mpo apréparer maternité na ye. Ndeko ya mwasi franchement merci na kopesi biso lisolo oyo, soki mpe bato mpe bamoni bapesa yo ntan mosusu soutien ata na message ata soki voilà à travers bamessage tozwaka. Franchement je demande à ces gens bose manifester mpo tosunga ndeko ya mwasi oyo. Oyebi moto mosusu opesi juste courage échanger vie na ye, aza na besoin ya euro te, peut-être kaka soutien ya bandeko biso basi, bandeko bamaman. Boka lisolo oyo bokomba bamessage massivement mpona ndeko mwasi. Ekoya ekoki kosalama mpe nga nayebisi des fois mpe couple balingani 10-15 ans ale base séparé na bango eza nango vie, voilà. Donc nzambe asunga yo apesa yo makasi obota mwana na yo ozala na liboso okende makasi. Pesanga ba commentaire, qu'est-ce que vous en pensez na lisolo. Je vous dis à bientôt.